maloba oyo ezali maloba na Nzambe. Mote tolingi bino mingi nayebi ke esali mikolo mwa mingi tomonani te me Nzambe ayebaki ke fai tomona lelo na ntango oyo yango wana na ndimi ete bozala ngambo wana biso toza kotopoto kwasi kosolola mpona ntina libala tozaloba toujours Nzambe apesa bino asala bino bolamu mingi mpenza bosala biso évangélisation moko ya kata ndako totina libanda te benga juste ndeko moko yebisa ye ke libota ya évangéliste Maku couple évangéliste Maku eza wana bandi koparle na ntina oyo ezali sekele ya libala. avant to continuer na sekele na tobanda mateya na biso tokokumisa Nzambe après tokoyemba tobondeli Nzambe merci ya molabika mokonzi torande gloire epai na yo nkolo oza Nzambe lukumu ezonga epai na yo tolatina na ntango oyo Nzambe ntango kitoko moma kitoko nzela kongo mokristo tika kovanda maloba na yo Nzambe ebimisa oyo oyo kosimba mabota ezwa une part oyo kopesa sur lokumu epai na yo mpoza Nzambe na kombo na Yesu. Amen. Libala ezali lipamboli kouta na Nzambe libala ezali mpe likambo na Nzambe o libala ezali mpe mokano na Nzambe o libala esengo na mitema libala likambo na Nzambe likambo na Nzambe lelo tosangani panso mpona bandeko babalani esengo na mitema na bandimi na Yesu bakokisi mokano oyo ya Nzambe oh haleluya Nzambe apambola bino amen Nzambe apambola biso nyonso bamarie na bafutur marie Nzambe asala biso apambola amen amen amen. lelo toyekoloba na thème na biso ya sekele ya libala tolingi tolobela sexe ezali marchandise te kati na libala. Amen. Bama kutoloba sexe eza marchandise te kati na libala. Ok. Thème na biso la émission sur elle était sekele ya libala mais sous thème lelo ezali ki sexe ezali marchandise te kati na libala. Pourquoi tolobi que sexe eza marchandise te kati na libala? Parce que eza na différence entre marchandise na sexe. Na lobana nini marchandise eza eloko oyo esala mutu akoka ko vivre ko sobrevivre na portugais. Somba pe ko sobrevivre ezani. A survivre. Mutu a survivre. Donc marchandise eza mutu asombi eloko neti na côté A ake côté ka na côté B. Et puis eloko wana eza na mutu oyo a fabriquer yango. Oui. D'autant au sombi yango quelque part. On dit que oteka yango pe quelque part pour ozo bénéfice. Et pas oyebi pe so batuni onani mutu asali eloko wana oyebi. Eloko wana sa mibu. Lolenge biso tozo ko sola ama sola Nzambe so batuni ndeko nango zolanda olanda ibango na chaîne ni olaka na Congo mo Kristo. Ko détail Congo mo Kristo ngo eza chaîne Congo mo Kristo propriété papa Alpha. Au monde ozo détailler yango na marchandise pe zelo ko muta ko détailler yango ke na sombaki Mercedes soit na Allemagne na ke oteka ngo na Afrique. Obi ke basala kango kuna. Donc ezande wana marchandise. Alors sexe eza marchandise te pourquoi mutu ayebi esika basala yango te mutu ayebi esika batekaka yango te oyebi mpe esika okoki kosombela yango te. Amen. Eza la différence entre marchandise na sexe. Oui. Maman s'expliquait très bien. Donc bato oyo bayebi makambo mbongo abenga bakikita. Donc mutu akesoma matisaki na madesu kuna aketeka yango ndenge lobi na A asoma madesu na A aketeka yango na B. Mwana bazwi bénéfice asoma na 10 euros ateka na 15 euros. Yango na benga marchandise et comme vandi. Mais sikoyo eza différent na
sexe 4 na libala et comme ça la marchandise et comme ça la marchandise pourquoi et ça la créateur ou la créé yango et puis et ça peut la propriétaire na yango yango la les appelle sika moko te bateka ka yango déjà les sika moko te donc quel est ça sexe yango quelque part non bateka yango suko à partir ya wana to mona que sexe et ça marchandise te kati na libala non et comme ça marchandise la différence ya marchandise na siko mutu ndeko azola na biso ba siko yoso eza marchandise te eza nini c'est ça totanga na pour te expliquer ce qui eza toba sexe totanga na 1 Corinthiens 1 Corinthiens 7 vous trouvez ça en Genèse donc on a même dans Genèse 3 16 Genèse chapitre 3 verset 16 verset la mission 16 Genèse 3, verset 16. Ok. Oui, le temps qu'il a lobby, Père a lobby la moisi. Na kosala yo, okosa mokumba, vraiment na pasi. Okobota na pasi. Père pasi na yo, ekoza la makasi. Mais, ba posa na yo, on a Bible en français. Tes désirs se tourneront vers ton mari. Baposa na yo ekokokisama epai na mobali na yo. Yango siko esika tolobeli ke sexe eza marchandise te. Siko ndeko na comprendre eza marchandise eza nini. À partir awa siko yela acception que sexe eza cadeau. Cadeau onzamba apesi. Cadeau onzamba apesi na ba marié. Oui. Na Bible cadeau onzamba apesi na ba marié. Donc sexe ya mwasi eza cadeau et pas à mobile na ye. C'est ça. Sexe ya mobile eza cadeau et pas à mwasi na ye. Ah Bible lobi ke posa ya mwasi ekokokisama et pas à mobile na ye. Donc tant mwasi aza na posa ya rapport sexuel, to yebi yango ke eza normal na ba marié. Alors tant mwasi aza na désir wana, muto akokisa posa na eza mobile na ye. Donc eza obligation ya mobile, eza na banini, eza devoir ya mobile akokisa posa wana. Donc là eza la posa faut pas mako akokisa yango. Eza te ke asali yango lolenge ya lingi non faut posa na ngai ekokisama. Désolé ça que sexe eza cadeau. Il y a une différence au monde qui est marchandise parce que babi posa ya mwasi ekokisama pa mobali na. So babi ke ekokisama pour ni tobi eza cadeau. Cadeau c'est le ko pa mako. On vend mutu aye apesi. Oui. Alors tant mutu ana apesi yo, ata sous na possession na yango. Donc yo oyeba quand yo ko utiliser yango le lenge on peut utiliser yango. Besoin dépendre na yo. On peut utiliser yango lobby lelo et puis le lenge nini olingo utiliser parce que ça déjà yo. Alors tant nzambe apesi mobali mwasi. Donc eza ni cadeau apesi pa mobali. Mobali akoyeba tant nini na kozala na intimité na mwasi na nga. Mwasi pe o azu mobali na ye. Ndeni Bible elobi ke bakomi marié bakomi mutu moko donc moi ça koyeba nini na koyi kozala posa ya mobali na ngai des autres dépend de sous na ba parents na biso te parce que ba parents na nzambe o apesi cadeau wana les autres dépend de sous na yete po yesa apesi donc ya abina Adam abina Eve tala ye wana Adam Adam wala muki akompeki do nzambe apesi na cadeau bina ko benga ye mwasi Adam tout le sous nzambe te kena benge nani sasa te eza siko ye moko ake na possession ya likambo yango po eza de ba pesi est-ce que yo chapa nzambe abiyoka yo chapa nga na ko devancer yo alors siko tant cadeau epesami et dépendance na muto apesi te yo ba pesi okomi siko gérant na yango na omoye balem siko bon peut-être lobi na tongo avant la mukato na tongo na Bruxelles na fula kala na yango et puis la butu so na yepe na fula kala na et puis même na yebi na kotia yango wapi et puis yebo cadeau on va jamais faire la condition te yaza ya yo ba pesi yo yo musuko ko yeba ke un cadeau na ngana ko utiliser ngo ndenge nini c'est ça na kotia yango wapi pour so valeur parce que loko mutu apesi yo tant mutu azomona ozoko entretenir yango bien et ça la sou mutu ala malamu mingi akobatika na likolo ya cadeau wana na bakisa lisusu otomona ke likolo ya cadeau wana na bakisila bango kimia likolo ya cadeau wana na bakisila bango esengo esika kimia ezali esengo eza likolo ya cadeau atika na bakisila bango bafruit tozomona ke bana tolobi te ke soki cadeau ezali esengo eza bafruit eza te ke cadeau wana eza bete no eza bien mais likambo nyonso eza na ntango na yango oyo apesi cadeau wana azotala ndenge ozoko entretenir yango mpo azwa courage abakisa oyo ezangi likolo na yango eza neti motu moko asombeli ye BMW asika bapesi ye moto asombeli yango osomela omena cher
bazo na stand ba yana mapesi so ya vandi sana ngoka majule asila siko ordre utafa muta ko pese cadeau ngo mais alors ben écoute on l'a noté pour nini est-ce que là on est zangi c'est ça non cadeau ça voilà ce que comme au contraire autant tokenda ko topesi mutu cadeau abebi ça bomisa eza susu likanda yo pesa kité yonde oba pesi yeba ke ekomi ya yo cadeau pesa ma ochaba bi na bi lelo te lelo ko simba ngai te ko fongola ngai lelo te fongola ngai lobi non cadeau aza na loba ko loba te et pas mutu o azuiye c'est ça pour nga na zui cadeau na pesa pa mako na koloba te ke fongola ngo lelo fongola yango lobi ya ma likamto so la sake sexe eza cadeau ya mwasi et pas mobile pe mobile et pas ya mwasi cadeau moko inconditionnel pona nini tobi bongo po nzambe amonaki ke eza malamu te mutu azala ye moko c'est ça amoni te eza malamu te mutu azala ye moko mutu aza na posa ase réchauffer mutu aza na posa asepela David akomaki na mama moko peut-être ezalaki malili na mikuro nini esena ebatiela ye mwana mwasi donc cadeau ya bien on nzambe amonaki akopesa mutu eza être base à la sexe différent donc cadeau moko ya différent amoni ke bato bamoni ke David te position azaleli même tomemili ebana na ye esimba te même tomemili papa na ye osimba te donc faut soit une jeune fille donc différence à cadeau donc cadeau mo ya bien na yeba pesi réchauffer nzoto na ye donc sexe ya mwasi eza cadeau et pas ya mobile na ya mobile eza cadeau pas ya mwasi donc eza nango exercice ya mingi te po moto funa cadeau na ye non eza exercice te eza même explication ebele te eza explication te parce que ezo dépendre ressource na moto apesi te mutu apesa yebi dia ke soki napesi par exemple bible c'est que ayebi utilité ya bible oui donc fa sepela mama na opesa exemple mo neti bible oyo euti Angola basombeli nga na Angola zama pambola ye ayebi ke tango azopesa par exemple bible oyo donc esepela cadeau oyo azalaki na yango posa sikoyo naki na posa soki nabenga ye nazwi bible nafungula ngo nini oyo ye apesi yo eya papa okutani na mwasi o nzambe akasangisi bino leo kati na libala ezate ke po osimba mwasi wana baneke toke na mbetu o toke kolia ozeso nzambe a révéler non na moment na bino bolinganaki na moment bino bo se présenter na famille nzambe a accordé que libala wana yende muta permettre yo za mukwa oya longola ki na gauche ya papa yo pe papa eza ye onga na longola ki na gauche alors asangisi biso ambemi biso kati na libala siko esika wana abike mi bale bazala bino mbale bokozala nini mais bokosi sentir sonité à partir de cela saki bokomi nzoto moko pota ngala zala kati ya douche ngai moko nazala sona mokite parce que nayebi ke nazanga moko tant tozala papa makuna kozala sonité pona comprendre que tozala mutu moko poto confirmer yango papa makuna kotanga na Genèse 24-25 Genèse chapitre 2 25 dès 24 25. Ah, 24 25. Bible de la Genèse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Amen. De la moto ba awa. Babilatia na yango mobali akotika baboti na ye. Moi c'est pas akotika. Moi c'est pas akotika. Ba mon balé ba kosanga. Ba kosanga na. Okoma nzoto moko. À partir wana yana ngai ozolanda papa solanda biso à partir que bokide ba parents bo saber bokomi nzoto moko. Oui. Yeba ke eza susu marchandise te obiso peut-être tourner ko kanisa. Non non non. Bo komi nzoto moko. Donc tant yo zo sokola nzoto na yo ozala mutu oko senga facture te. Alors tant ozala rapport sexuel na mwasi bien na mobali na yo comment osenga facture. Soki babi ke bo komi nzoto moko. Comment ko loba kenga lelo na lingi te pona tala ki na compte na moni mbongo ngo te. Eza marchandise te. Babi bo quitter na 25 ba lobini pardon. C'est ça. Babi, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'avaient pas de honte. Yangwana sikoke, eza marchandise te, eza cadeau po, boza bino mibale, sexe différent. Na yana nga mobali, tokoki kozabisa mbale nite. Ya kobanga nga na kobanga puis ba mona ngoza kindoki. Maintenant mobali na ngai kobanga wana eza te parce que eza biblique. Soni wana eza te eza biblique. À partir que eza biblique, soni wana eza te kobanga wana eza te, eza marchandise te. Eza cadeau ya biso mibale. Alors eloko eza cadeau ya bino mibale. Pour la niveau sengango facture. Ya wana en passant juste les gens encourager ba ndeko musu ba la non. Mama tianga essaie de ouvrir la porte pour nga zo sukula. Eza problème te, ako kota na ye
yo pour côté là yo un problème et ça c'est voilà les soni il faut comprendre Bible lobini ouais ça soni ce que soni wana ezakaka na bana maman moko tata moko c'est ça mais tant on a outi na famille mosusu mobile na outi na famille mosusu to sangani to zaba tata maman moko te mais to comme mutu moko donc zoto nanga eza yaye eza ngai et wana omona eza malamu te maman ko dit bis ko mbala zo silika yo ko dit politique na zo sugula même tena za mukolo na mukolo parce que ça biblique ya on respecter la ki mukolo yo ko dit na mukolo na yo déjà eza malamu mingi te ya wana soto to ke démontrer ngo na mukolo na 1 Corinthiens chapitre 7 na verset nango 4 c'est vrai net toloba awawa sexe eza marchandise te donc faut longola ba situation eza ba condition ebele te condition ozala te donc to te ko la siko awa to partager ngo na mokana 1 Corinthiens 7 Bible bien dans verset 4 la femme n'a pas autorité sur son propre corps babandi na nani na mwasi babandi na mwasi babi mwasi azala bokonzi te na nzoto na ye amen donc sikoyo esika oyo yo mobali folinga oyeba nini obible ezobana biso c'est pas dire yo ya obana konia te na mutu non babi te kanza esclave babi bongo ti yango la bible faut otenga yango na révélation et puis ko méditer koyeba o comprendre yango balobi ke mwasi azala bokonzi te na nzoto na ye mais sikoyo babi nini se babi mais c'est le mari sikoyo ngoloba ke mobali mutu azala bokonzi likolo ya nzoto ya mwasi na ye sikoyo ntango bible bina biso bongo ça veut dire que nzoto mobimba ya mwasi donc fezala soumis epai ya nani ya mobali mais bible na sikoyo na bible po eserete wana te bible continue koloba pareillement le mari n'a pas l'autorité sur son propre corps mais c'est la femme ozala mama donc ça veut dire que na mokuse mwasi na mobali bokolinga te mpona cause ya sexe bokota na bacondition ebele eza na bacouple mingi eza mpe na bato mingi oyo te mosusu na ntango baza kolela bazopesa mwa moko difficile mosusu biso ke mama apesaka condition na mpona mokolo moko na semaine mokolo yango oyo yeba yeba mokolo yango oyo abe briske te me ngai mpe naponaka vendredi à partir ya 20h et puis ata nakutami na matanga fo nazonga mbangu mposo nalekisaka o ekome 23h donc quel genre de conditions eza bacondition moko eza diabolique satanique et puis omona mwasi ya modele oyo aza kokende koyemba na église meme nzambe oyo ozokende koyembela akosepela te po bible eza claire mama omoni moto ozomona soki olingi ye te mais comment yo kolinga nzambe oyo ozomona visiblement boye te comment mama donc motu mpona matanga mbangu azonga azotambola na balwa 150 po 22 elingo bete mpona comme avant c'est pas ça eza malamu te donc ça veut dire que bino mibale babi pareillement papa tia condition te mais maman tia condition zala mama donc ça veut dire eza malamu te yango na moni ete na bacondition soki okomisi ma 23h asa mama to akitisaka motema namoni malamu na basaka ata 100 € comme ça yo wana alexi boy mais moi ça libala est-ce que ça normal biloko wana mama c'est ça normal te quand na verset yango wana na 4 wana ndenge elobi ke mwasi aza na pouvoir te na nzoto na ye yango tozobomisa malamu mingi eza te ke mwasi aza esclave non eza te ke oyo na moment moko oyo moninga peut-être aza na malade pensée eza mabe tozwaka baproblème mpe ebele akoki kozwa même situation moko oyo edérange pensée mais papa ayake donc ngai naza na posa na yo ngai na yo fo tosangana eza peut-être mama comme papa aza na pouvoir te na nzoto na ye moyebi ke na moment oyo aza incapable ya kosala likambo wana parce que motu na yo pour sexe ezala bien rapport ezala bien soki rapport sexuel ezala bien ebanda na motu oui alors to moko na biso azokompa ke motu na ye eza bien te donc moyen naloba ne likambo wana tosala likambo wana eza te eza te ke mpo moko aza na pouvoir te na nzoto na ye yo sikoyo ozwa porti mpo oluka raison non mais eza eloko moko tobongisa tosolola babi ke ngai na yo moko aza na pouvoir te na nzoto na biso alors sikoyo tokotala momani oyo toza bien moment oyo toza bien yango moment tokosala likambo oyo ekosepelisa ngai na yo yango moment tokofongola oyo eza kado na biso yango moment oyo tokosepela na kado oyo nzambe apesaki biso parce que rapport sexuel kati na couple eza sentiment moko surnaturel eza sentiment moko surnaturel oyo
ngana kwa expliquer yango te papa mako ko expliquer yango te kaka nzambe o asala ki likambo yango amen yenda kwa expliquer mpo tant boza ini bozo sentir eloko moko ngana kolobate ya kolobate mais tant ka bo se détacher boko ko expliquer yango te o sentir ndenge ni ya to bi que ça surnaturel alors eloko eza surnaturel biso to ko privé yango te eloko la puissance ya Saint-Esprit muta ko privé yango te ke kita pa mutu wana te o ngana linga kete kita te non eza surnaturel donc nzambe akosala ndenge ya lingi yango wana sexe eza cadeau yango rapport sexuel ne papa otoloba eza macondition te o te vendredi comme c'est l'équipe comme vendredi prochain ekomama na bible voilà papa tsheka mama etala 30 minutes papa pe baza pe mama pe aza na posa na ye epa lobi lelo na lingi te bonini biloko wana na biso ke olambi yango te donc nga pe ye na lingi te na kosepesa te non papa eza devoir na yo bible lobi ke posa ya mwasi ekokisama pa na yo alamba biloko wana otindaki alamba yango te mais comme aza na posa na yo eza devoir na yo faut okokisa yango eza devoir na yo eza te ke sikoyo yo okokokisa devoir wana ntango yo lingi wana comme esclavagisme c'est ça alors kati na couple esclavagisme ekoki kozala te so tomoni bamabala mingi lelo ezozala problème mingi bazobaka basi na koteli bamama te mais quelque part bapapa mpe baza na baproblème wana papa mosusu ntango akoya mama mpe aza na posani na lembi naza na baproblème babengai ngai moto ezanga bien te esa ape bien te lobi mpe ntango yo oloba mama epapa nga mpe na lembi ali baproblème ebandi eza bongo te donc cadeau wana eza ya biso mibale toyeba ko entretenir yango bien poni nzambe abakisela biso oyo aza nango mposa mpo bakisa likolo mpo lelo paa so batuni mutu oyo bapesi ye cadeau wana na ba-aire limité osantaki ndenge nini akoya koexplike abaki anasante na ngelo te donc mpo kaka ke nazalaki na suka mwana saso ezalaki te yango kaka nasala ezalaka fixe nde ezalaki omonaki na soki réunion mwa mosala kuna ekokami ekofuta biso bien mpo na foyer na biso mais namoni so na peintre jour yango esengaki kaka nazonga donc nasante na ngelo te kaka mpo nazalaki deja chargé fallait kaka na déchargé omoni aexplike mais oyo bazosala yango na même sentiment bango mbale bakoya koexplike te parce que eza sentiment moko surnaturel donc eza sentiment mo surnaturel oyebi ke ezala makambo mosusu ntango tookola omona bazopekisio na bayaya te mwa mobali wana aza voyou mwa mobali mais yo ozano universitaire mwasi kitoko mazokekola na mwa mobali bapare bazobenga voyou donc eza sentiment moko oyo azosentir akoya koexplike yango te omoni elongo mama azoloba eza mpenza bongo pourquoi na kati na biblia etalisi biso eke bango mibale mwasi mpe mobali mutu moko te oyo aza na pouvoir na kati na nzoto na ye deja soki bible elobi ke tokoyi mutu moko koma ngai na kose prive ngai moko na bomoi na ngai ou koma na kotya condition ekela mutu mona bakino fo tyaka lukela kaka mbongo moko boye to tosala bunga konefisaka olia sosomi lupango na biso eza te papa nango matole ezala kolonga eza problème ya papa lupango ndako eza te eza wana te problème ezali problème ya bino mibale na kati ya ndako donc ya papa tokotala na biso mais siko mimba mosala komona koti yango ntina makambo wana bandako na biso ekomi na facture banda na biso makambo papa na biso tokipaka te papa efala ya poto ekoma moloba na mbetu boye donc makambo so ya makambo ekozala na mbetu te bambetu ya makambo mosusu makambo mpe ya papa na oyo baleki te bandoko eza makambo mosusu oyo te koloba na ngai te mosiko biso ya papa ou bamama biloko nyonso bapreparaka yango siko lo mutu mosusu omona journée na ye mobimba ya majournée alaki déjà busy na mosala ntango akomi na ndako telefone mpe ezolande kaka alo asali ya 30 minutes na ndako maintenant apesi mwasi mbote te na kati ya telefone kaka bon mama biloko sobeli yaka na na basololi te ayeba aliela ya silisi sodaka te sodaka mata likolo mama sikoyo donc te donc fo olinga kopesa mpe respect na être oyo ozosentir kaka ozala être moko inférieur alleluya donc fo kopesa mpe respect na motu oyo boza na ye oyebike non eza boye mama nasani bona bamoi te sasa loti bama bayebana na bango amanaki eziloka macdonald awa te tikala yo KFC baproposition komi ebele me papa alfa mutu alingi nini sikoyo nga namoni leke ezwaka banando olia nando ya 19 alisiko mama koseka azoseka wana toka ezolo nando te masolo bosolola bozosepelana te sikoyo siko ntango ozwa na ndenge ya kisoda
aussi maté oh bakomata babani moto azala ndenga lumbe tozwa ke obite incorrectie kuna lobi nini ozala pouvoir te na nzoto no leka kuna mabiso kote papa la blazo mbongo te papa la blazo mbongo te eza kitoko te si ozo ya boyini tout ça donc exemple au moment faux là uni et puis il faut préparer yango il faut se la bien mais surtout minga zo na ba maman il faut que ma maman mo zo na ngai o tia ba condition faut on a ba condition c'est une grande péché ma casse Bible dit dans le verset 5 dans 1 Corinthiens 7:5 Bible ne vous privez pas l'un à l'autre et loko nzamba zo boya même ozo sa la nzambe mais ce qu'on utilise loko nzamba zo boya manger les amabé c'est devient déjà un péché ce qu'on loko ekabulaka biso na nzambe tona présence en nzambe oyo comme ça le boko nzambe mokuse eza lisumu alibo se privé mais mito oyo papa nga sala 2 ans na maman ko na chambre bana dans la côte à vous. Papa, maman n'est pas dans le salon, dans la colo. Ils ont pas maman. N'importe quel soit le problème, ils ont passé à ma balle les bébés. Au moins, ma balle va t'amasser à tabo souani, à ta finio. Donc, au lia, n'a ma camboula, mais un bétou. Donc, au Koboya, jamais. Ne pas sauver aux malades. Donc, on a ma condition, maman. Ma condition, on a dit que mon père n'a pas de salon, pas mon moussou. Dans un gars, on l'église, mon père, il s'en met là. Maman, là, ça me l'a. Maman maza mokami yala te ba maman donc ça veut dire ça malamu ti pour papa baloba papa ça voulait fatiguer en fait ma sortie baba la mike atala ke ndana ke sani est-ce qu'il y a qui panga ma condition belle tu la chez le monde le parce que la retraite à musala donc faut qu'on longola la condition c'est la marchandise pourquoi yo somba mo bote ka kuna bible lobi na biso ke mwasi azali aide moi si azali aide et pas mobali na ye bible mtelobi yango moi si aza aide et pas mobali mpona asunga ntango babi aide obi ntango mbala mingi bato moi si aza être faible mais soki tokoti kati na bible tomonake moi si aza être faible te parce que so bitumba eza so motu mo aye po aide soki motu wana aza makasi donc motu wana ayaka mbango alabi te ngalake kota likambo wana biso tosukaka tokomi na suka yesu abibona naozela bosuka mpongasi kona kota donc muto makasi aye nzambe amona eke Adam azaki faible atiki ye wana habite mpona tinda Ève donc Ève aza makasi tomona te ko mwasi azaka être faible non mwasi aza makasi yango wana nzambe atindaki habite ekende sunga et puis na réalité mwana même na bandako torouta église toye na kosala plus que papa nakotika kosala nyonso na bimi natika papa sala mwana kwa cœur bien serelaki na 5 heures vital bal maintenant oya na kuta scandale na ndako Misubalie, Misubalatite, Misubuki, donc moi ça aza makasi. Oui, moi ça makasi, mais c'est quoi le langage moi le manqué. Moi ça aza faible. T'es tant bitumba. Muto ayaka ça toujours muto makasi. Tobenga Yesu sabaot. Tobika azonga kanesi matel bosa mutu. Donc tant que comme a pointé mi et mon sami, Yesu ka binili bosa a fongoli nzela. Donc aza muto makasi. Alors moi c'est aza muto makasi kati na libala. Mobali komona te que moi sinon aza être faible. Que tant nyonso yo lingi comme babi que ozana pouvoir tenga na ko sala yo onga na lingi na 15h na posa no yaka na 17h yaka non eza bongo te moi c'est aza makasi po asunga yo po to sungana to kende liboso omoni eza te que avant on se plesa moi sina yo soki yo lingi te on peut être faible fois to sanga non moi ça ça vu que mama kamata ça mama mobala ko déconner na ye parce que moi ça ça être faible biso basi to supportaka le na sengi pa ma kuna za posa no boyi lobi na sengi yo oboyi mais lobi ata yo senga ngana bo 2 jours mobala souffrir maman to so biso mo ça déconner mobala koma ko bela surmenage ba luki na ba so ba psychiatre ba to ba traiter ye mais mobala so ba déconner biso ba so makasi ya mo sika so ba ke to makasi mobala ko tungiso lelo opesi lobi atungiso opesi mais so yo kanga mele une semaine opesa ke akolemba akolemba donc yango tozomona ke tout le kaba condition ya makasi okoyi kotia biso de déstabilisation kati na libala po tomona ke moko na biso akoya kolemba donc tout le kaba condition wana te ba facture wana te tant to quitter ngana quitter pa papa pa maman pa mama kwa quitter to komi nzoto moko alors to komi nzoto moko to ninga ke sentiment na biso ekoma moko eza sentiment moko surnaturel kati na mbeto mais tant sentiment na biso ekomi ke
ezali nango bien te parce que nazo sentir yango donc nazaki na ngai préparé te mais bino baita boza préparé boye ba ndenge ya ko expliquer yango te et comment ndeti bokomi na monde moko boye o boko ndeti ndoto olami ke comprendre ezali na ndoto rapport sexuel ou bien ezaka bongo d'autant bosilisi bocomprendre est-ce que on sentir ndenge nini mais tant ozo expliquer baninga ezali na ngai bongo bongo. Donc, Bible compte pour le verset 5, ne vous privez pas l'un à l'autre. Quelle est la raison Bible compte que tout se privé que Babi, si ce n'est momentanément d'un commun d'accord. Donc, pour lui, on soit bon console, non, maman pousse la couleur pendant 1 mois ou 2 semaines. Donc, maman peut pas le baricambouana, papa pousse la couleur pendant 2 semaines. Un commun d'accord. Donc, vous avez un mois si mobile. C'est alors afin que même sous on va dans la prière, la maman. Bible afin que avoir du temps pour la prière. Puisque retourner ensemble de père, même pour la prière. Bah plus de raison à la prière. Alors la maman moi et moi on a lancé pour la prière. Dès que on a lancé. Raison c'est raison va passer. Babi pona e ke bokeba satana akoko meka moko na bino. Ezala mabala mingi lelo etomela ba problème au maman. Balaki na bango bien. Moi si ka non ngana za business musala. Papa en tout cas par mois tika une fois, hein? Papa pe sikoyo akokite. Ça t'a fourni les portes. Vous comprenez? La troisième personne te le blanc à la fois passé, et ça va toujours avoir pour la destruction. Alors il n'y a pas panza pas boma. Fil à mesure yo bloqué qui papa a. Au fil à mesure yo bloqué qui maman. Ça veut dire que Bible bien au clair hein. De peur que Satan vous tente. Vous comprenez? Si Satan soit tenté bino, moi quoi il va le comme déstabiliser. Amen. Vous comprenez? Mais pour ça nous embêter. Pour ça nous embêter il va les à la strong. Pour ça nous embêter il va les à la makasi. Mais bon c'est privé. Donc le boss est comme d'accord pour yokani. Vous avez le pouvoir dans toute la zate pour le comme mutu. Comment yo babali yo hein? Vous avez la ndako libala. Oye na saki ya condition belé pour la musala. Oh moi était tiranga 1 mois parce que ça coûte 2 mois. Ah ouais c'est que comme que dans mon Afrique, ça m'a pas si ça. Dans moi je suis en Afrique, ozo ya poto. Papa la yo yebi ke babali yo. Même kuna en Afrique. Même kuna en Afrique babi ke babali yo. Ozo ya poto, ozo ya musala te. Même ozo bo va en Afrique pour na bote ba ona na partir. Même ozo en Afrique kuna. Oyaki ne libala, oyaki yeli gambela te. Oh wenza ba ya tongo poko non. Mais faut pas que wenza ba ya keza bien pour les sabana, mais yeba yango ke papa yo paza wana. To maman ya za wana. Faut les payer. Zona maman. Yo uji Afrique oye. Okoma business musala ozo yo 3h, oyo 4h, oyo 5h. Moko pe ma l'air nini. O bon santo to l'air nini. Amen. Souvent muta futa mfima su mwana papa. Ah Dieu yeli tika uji musala. Mais yo za mosa libala. Oyela ki libala. Souvent bala mingi bebe na volé wana. Donc moi ça comment focus na musala. Donc à se concentrer na musala ndako kuti donc papa mta pa musala na tante. Yo maman za la tante, il fait message fait quoi? La tisa maison. Le baba mungo makasi mama mungo wa malamu atonga kanda kunaye. Amen. Amen. Siko yo busy na musala otonga ndako noka. Papa ngo ba ko koko molanda. To boite, to oyede. Oh lambila bana semul. Nini boy? Tsala boy. Siko tuna mwasi wana. Okela ko mona papa na bino na Afrique ata na mbetu. Ya na porte de naso mbetu. Anga tata tata e papa tata na mbetu bien. Papa na yo na Afrique. Maman va là hier, papa doit être en bête. Donc ça veut dire que quand c'est privanité, parce que c'est privé mingi, Satan vous tente bien. Bible précise une seule raison. Il y a que c'est privé pour un temps, pour la prière. Hein maman? Il y a un bandit comme ça sur l'angara mususu. Bon ça la fâché, comment ça la fâché là mususu pour ça la kango. Mais nous sommes chez ça ma bé, même on ça l'ensemble. Mais si on privé en bas, toi privé à moi c'est là yo. C'est pas bien. Donc on blessé mutumo na mutema na ye. Mutumoka bali yo mutumoka tona ndaku bazala posa na yo mais mama na basaki bakuzi et puis pas sur mingi mingi to bali wana basho wa yotia na libanda amende papa otolo maana donc tout c'est privé te ya moi si ko privé papa te papa ko privé ya moi si te to ba ke tant tozo sali kamala kati na libala tozo senga ba facture pour na rapport sexuel donc tozo sala sikoyo tous utiliser sexe comme marchandise. Parce que comme qui moi si andumba, qui mobali andumba, kati andako libala. C'est ça.
pour mbongo mobali na yo ovanda kati na libala te ba vitrine eza nango mbongo oyo mobali azopesa yo bakondition tie eza mbongo na bino ya famille sokomi yo mona ke okoki na yo na libala te po sexe no eza marchandise ba vitrine eza wana mais comme on comprenait que Nzambe obiki nzoto na eza temple ya Yesu Messie et ko kokene ko na vitrine te eza na bisika on Nzamba longola kinga ina nzoto ya mutu moko donc nzoto na eza cadeau ya mutu wana osepela ki mko bokutana na mutu wana papa po sepela mko okutana kina mama wana bo memana kitili boso na ba parents Nzamba sanisi bo kitaki tous les deux familles bokuma mutu moko to effacer ma facture wana na Colossiens lobi ba ordonnance na nyoso Nzambe a effacer ki yango soki ba facture wana ezalaki na poko alelo tozo solola na kombo na Yesu to effacer yango to banda na biso via sika to comprendre que te nzoto na eza temple Yesu Messia eza cadeau pour na mobali na ngai et ya mobali na ngai mobali pas comprendre que nzoto na eza cadeau pour na mwasi na ngai soki ezalaki cadeau te fallait ya na za na vitrine et puis mobali na ngai comprendre soki ezalaki cadeau te na ngai na zala soki na point moko boye na baninga mibali tozo ko sepesa na nzoto na biso mais comme to comprenez que moko alongaki na mopanzi ya moninga mpe sengele na biso tolinga to présenter liboso ba parents to comprendre que ah d'autres no tamla libanda maloba Nzambe to comprendre lo que sexe na biso eza cadeau ya biso mibale ya wana yo papa ozoseka osepeli donc ne ozobi maman la mosa pelo la yo ka changer yo peut changer nous on debilo mbale bo changer boko mutu moko et puis bolinga bo tambola bien pe osala pe bo ko lisabala na bino bana bakeli buso ça passe ya so couple se séparer mona bana baza détruite okutana bana muso mona ba kola chemise salité bipoti bazala mona misu pourquoi ndenge maman condition moi maman ni poti te papa on mona mais ce qu'on pense que papa muso oya on mona a petit pas monter bana ba bikol daga na couloir 40 ans mona zo la bien to ni zaba gogoli donc ça veut dire que eloko likambo yo ezapé osala ke eza la base makasi ya kata mabala papa muso mona ça fait 2 ans papa mais comment ça maman mon maman non mon câble muso maman tiens moi maman atie le monde était mon bala kanga le soda maman ça muta gentil hein comme maman comme à niveau que vous ont fait souffrir papa vraiment pendant 2 ans non c'est pas bien maman va ça va kamona maman va moi et tout ça c'est maman mingi va ça makamwana pour tout ça rapport belé mingi ya mabe et autres va maman o eza vérité 5 fois le bango mais to zonga yango soko konyango na misego ya pourquoi moni eza malamu te maman za muto asa bomemi biso na mokili boyeli biso Yesu na sena moi bomoni lise kwa Yesu boza mite ya malamu boza mite ya moka bobotu bo fait souffrir batute moi mi bale belele lo moni na nzila tala ka fumba hamburger za olia nzila papa kenda kutabi nanda na sa moi lamba te donc ça veut dire que to changer hein so to changer aux amalamu mingi et puis ko changer ko kokate faut ka mande na Nzambe faut se changer ta bato na sambela ka wapi sambela l'église na bato koya sans côté ya bango bible vous te papa côté ya ye sans côté sans bible comportement maman so comportement maman ça bien so bani papa na moni maman pas zo kende zo lia malamu hein donc il a changé vraiment hein donc etani papa zo seka papa zo sepela papa ko mananda na mawatin amen 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 en tout cas to sepeli mingi to zongisa makanisi na biso pa oyo a créer sexe yango eloko ezoluka ba problème kati na bandako na ba couple surtout soki to comprendre oyo a créer yango ye akopesa biso ba directive ndeni tokoki kotambusa libala na biso ntango nyonso nalobaka toza spécialité mitema ekoki kotutana na yebi esika tokutani moko na moko mais bolimbisi numéro phone eza na ndenge malamu bobengi tokosola tobongisa po biso pe toza na posa to apprendre toza bandeko okanda te omna suka tokobondela mpona bandeko oyo ntango mosusu baza kose comporter kosala ke sexe yango ekoma marchandise na kati ya ndako ya libala eke Nzambe asala ngolu Nzambe akutana na bango po ete soki babongisi bakozwa kimia kati na ndako mpe Nzambe akozala Nzambe na bango mpe libala na bango ekowumela mpe nazala kondima Nzambe oyo toteyi akosimba motema ndeko moko tobondeli Nzambe napusani epai na yo kolo mpo oza Nzambe malamu narande gloire epai na yo kolo na maloba oyo tie na nzela na biso mokonzi ya oyo opesaki biso emission oyo ya sekele ya libala nkolo eza po toloba solo epai na libota na yo
eza poto mema santé na mabala eza poto mema oza bosembo kati na mabala nzambe tika ete kolo ngolo na yo nzambe esimba mabota oyo epai pasi ezali epai kolela ezali epai kometungisa ezali epai oyo nzambe sexe yawo na bikamwa ekomi na bakondisio moko seigneur jésus yawe nalobi ete kolo yokeli opesi kado seigneur jésus tika ete mwasi na mobali nzambe bazala bomoko batambola elongo na yo na nkombo na yesu masiya tokende kobondela mpona bandeko to na bafoye oyo kolo baotambola malamu elongo na nzambe baotambola mpena ndenge parole na nzambe elobi moto aza koprive moninga aza te baotambola na kobanga nzambe eke nzambe abakisela bango bakonye kotambola malamu tobondeli bota na nzambe seigneur apusani epai na yo kolo poza nzambe na bikala mokozi bandeko oyo nzambe bayebi kolo bakotambusa libala nzambe seigneur ndenge yo ozala mposa ya kotambusa mokozi bafisela bango ya mingi yawe pambola bango nzambe na bikamwa tika ete kolo faveur na yo nzambe kombe bango yawe tika bonzambe na yo lokumu kembo ezonge epai na yo na kombo kitoko na yesu masiya poza nzambe nzambe na tomboli okolo poza nzambe malamu narandire gloire epai na otika ndeko nyonso alandi kolo alanda kaka te kolo mais seigneur semence to liloba moko nzambe esimba ye nakondima mpe moto moko asimbamaki mpe azwi décision moto moko azala kokomplike partenaire na ye ezala mobali ezala mwasi nzambe nayebi kaka ke moko azala kokomplike mpe achange seigneur ekumbama na yo seigneur totiki kongo mokristo na maboko na yo lokumu kembo ezonga epano na kombo na yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tulembi komoma tulembi mazali na Congo.
tosengi justice na yo yaya tolembi makila kotanga tolembi baveli na Congo tosengi justice na yo rabuni na ngai sebola loboko na mboka ya Congo sebola loboko na mboka ya Beni na Congo baza kolela sebola loboko bamama baza kolela sebola loboko bahoyo bakufi yawe sebola loboko biso toza kolela sebola loboko nakoka te kozanga yo
kolinga pe lipasa na ngai yo ye wana lipasa na ngai yo na mesani na yo nakoka te kozanga yo talambela yesanga mungwa pomoyisa lokolaki sapato mango mpe balandi balongoli sapato zokande mpona biso elakisi tolongola ye tamboleli ya mabe liboso na nzambe mamaiya ya yesu masiya na ngai talabile yesanga mungwa bomoyisa longolaki sapato mama mpe balandi balongoli sapato zokande mpona biso elakisi tolongola ye tamboleli ya mabe liboso na nzambe ya yesu masiya na ngai ofanda na mboka jere kwesa malamu mabange balobi mai aza na kufa eliza te momwana mai na komona nzambe kufa yelongo epesi bomoi na kati na mboka motei longola poison na matearo ai walayai 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 camarade moto te ami fidèle camarade na ngai nzela motema camarade na